nyonso bapapa balobaka na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko misala keke nyonso komona yo ekoyema mana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota makambo mingi ya babepo na biso bato moyindo kasi ntango ekoya bakosepela na biso kaka santan ekomota makambo elele mbote mingi lisusu balanzi ya menga makimbango television bana etata kimbango bino baibomesala kolanda biso na mokili mobimba butu moi esika mosusu te awa esika toyelaka bino sango ya libundu yanga na tata mfumu wa longo awa boye ndenge tolakisaki bino na baimage oyo enti koleka lolenge kani tolongwaki omboka Brazzaville tozalaki na plateau kuna na kati ya centre d'accueil toyaki tokomaki sika boye tongo yango ya mokolo mwa lelo mokolo oyo ya esengo oyo tokoki koloba bango une première dans l'histoire tata mokonzi ya ekolo ya RC azali kovisite centre agropastoral ya tata mokonzi ya bule esengo na elongi ya bana ya tata nzambe esengo na mitema ya bakimbongiste esengo na baafrikain nyonso esengo ndenge nalobaki esengo bwali komona na mitema ya baindo nyonso pamba te elaka ya tata mfumu longo ekoki sami nde lokola ndenge papa nsongi ya nzila kolobaka ndenge tata simoki mbangu kiangani ya kolobaka ete mopaya bakotalaka ye na libumu tokosala ronzi ya bakikuku ya mama mwilu totala lolenge kani mabongisi ekosalema awa mpe sika wapi tokokende sika activité yango ekozala tosignale bien tozali na kunzulu awa mokolo ya jeudi 18 avril 2024 na kati ya mabele ya Congo République du Congo biso na bino miso pe matoi totikala awa na kati ya menga makimbango télévision mais tokosana te tosabone sima ya kosabone okaboli sango oyo na bayi mokili nyonso bako akoyeba ete tata kimbango tango biso tokovweza tango biso tokokota na badistraction biso tokokende na vitesse na vive allure pamba te ye alobi ete tozala kaka nsima na ye tolanda ye aveuglement topesa ye maboko akomema biso na mboka elaka yango wana nasengi bino bonso bozali na mokili maboko kolanda biso bozali na mokili mobima bayindo nyonso topanza sango oyo totalisa na mokili maye kosalema na kati ya yamba ya tata Simon Kimbangu Kiangani matondoni mama mwilu oye lelo ezali mokolo monene mokolo mwa mpeti biso touti nkamba awa na fete lesesape papa lobokende kuzulu bokende vele ekongo mobimba bomata na kuzulu po bokende konamba mokonzi ya mboka ntango mokonzi ya mboka mwambino soki asepeli ngana asepeli kozwa mapamboli na tata nzambe yango wana biso wa mama apitobosani te lokola eza mokumba na biso ya kolesa bato bisika nyonso tozalaka toyena basaka Paris tozolamba likate po bana nyonso ya mama muli ya papa Simon Kimbangu basala nini balia tozali kokende bongo epai ya mama mokonzi asili komema nkangu ya bamama akwa kopesa na biso nanu liloba pamba te tata bolimo soto alobaki liloba na ye alobi mabota na mabota bakomata epai na ngai bakomuka ngai nzambe lelo oyo liloba na ye kokisami pamba te mabota Angola Kinshasa Brazzaville partout tomati awa na bakonzi ya leta
mpona koluka nani ye Nzambe. Voilà. Bazoya po mpona bilanga te, bazoya kotala nde ye Nzambe. Mama, lokola biso ba mama tobetaka ngonga. Biso ba mama tondimaka ke tata molimo santo ndima mosala. Biso tokopesa yo maboko. Omoni nde bazosala bamikate. Tozopesa ye maboko. Mama nyonso to tata nyonso nkambu nyonso ezolia. Pamba dite tondimaki kopesa ye maboko. Yango wana mama mokola lelo otikali etali yo oye komona boshelu donc lelo eza lelo ingeta eyokani matondo mingi satana na bato na ye bakomi na suka liloba ya pamba eningisi satana na bato na ye komi na suka satana na bato na ye bakomi na suka eningisi satana na bato na ye bakomi na suka eyokani mobimba tobetela ye maboko ya biso kuju nanko bamama ye jabetwe kaka ndenge tozalaka na nkamba ndenge mpe bozali komona wa tomemi batante tozali wana tolali tokozela uta putu tokomaki nde wana tokomona bana ya tata molimo centre voilà ezali ntango papa atungi biso sepeli quand même ndenge tokosi déjà toyombo esaekele otoutizazate abao bautizamona vraiment tosepeli na wana e actrice papa biye moko alobaka tosala ngomba tosala leta donc biso totosi na nyonso oyo papa apengaki biso esongola biso ezali wana matondo mingi papa bangu kiangani yalobaki yaka watu kusangana wapo na esengo fete na biso eleka bien tata nzambe apambola yango ekende liboso oyo nzambe alingi tikende esalema imbangu oye Oh, kikukwa nini mama? Kikukwa banani hao? Eyokani. Voilà. Eyokani. Ok, matondo mingi wana toke tozomona fakia zoko mibongisa. Tozwa bango papa oye. Voilà.
tozali kokoba na kati ya n'est-ce pas séjour na biso awa na kati ya Kunzulu wana tozali komona na mosika résidence ya tata mokonzi ya Bule tokomona fanfare kimbangisa epeza komi lengele po kwa komata kuna na likolo na esika oyo ebongisami mpona milulu ya mokolo mwa lelo ndenge tokoloba na esengo nyonso ete nzambe akokweyaka te nzambe akolongaka kaka wana tozali kobelema penepene ya la fanfare kimbangisa po bakoyamba na nkembo na esengo mokumu bakonzi oyo bakoya lelo nde wana ndenge toyebi kaka ndenge tozalaka na kati ya préparation tolanda. Déjà, tozosala poulet crispy, bazel crispy pour la cérémonie oyo toyeli awa. Katis. Parce que nous avons salade de fruits pour la continuer biso baso yaka. Donc nous avons pour makasi. Kunzulu en marche. Kunzulu au bosso. Pour papa, nous mourons. Vraiment, lilo ba maman. Vraiment, et ok. Maman bane belé, mais quand on est plus, on va dire plus tout. Tolalité, on va dans la kanga. On monte makambo ni les amis. Papa me contacte ya administration. Biso de ça et l'euro na l'état. Maman action. Maman na kola bakika mo moko nze omona oyamba ni poso. Tangu wala ndio watu magana. Ndio za mbongo. Oza kanze ba wewe baka. Nindele batuna kinga ikimbangu. Eloko nini ozalinda yango. Kasina ina yandola kibango. Ete na jali na bilombe byanga. Bilombe akapasi mwana biso. Tukosa paso
ezali yango lingomba euta wapi o na mayela boye kolona loso mateso ya biso babuyi ya biso bapakumisa masanza wana na makasi opesaka biso yango wana mokonda mboka ya komona oyo biso tololaki kaka mboka oyo soki oza mayei yaka na tobangisa ntango oyo kota ya lingomba oyo po ososola mama papa oyo eza ntango oyo kososola moyindo akufaka mpo na biso batumbaka mpo na biso yaya lamuka ndeko na ngai yo moto moyindo bambote na bino mingi bamama Mbote mama. Hawa tuzana kikuku ya nini hawa? Cuisine à fakinde hawa. Vraiment, yo mtozali ko kipe mabumu na bango. En tout cas, lilo bano ezali nini? Vraiment. Eyo kani. Oyo ezali bongo kikuku ya faki banzungu wana nyonso ozali komona donc ya la fanfare kimbongiste awa seke mouvement na mouvement bazali na kikuku na bango kudi ya kutia balala eyokani Bama moye awa tozali na kikuku ya banani awa kikuku ya centre ingeta yango nde sibi mabumu ya bana tata nyonso bakosala awa eyokani esengo na bino ezali nini lelo centre bokota depuis kala kasi tata mokonzi ya mboka asepeli kwa komona bino bovandi awa tozana esengo mingi apamba tembala liboso tozana esengo makasi mpona nini mpona mosala soki mosala te leka mokonzi akotelema te aya kotala kaka mboka oyo boye yango wana asepeli mingi ndenge ntombo oyo ezokosalema vraiment oyo tanzambe akumisama ndenge oyo ezosalama nani esalami te tomoni yango mbala liboso dongo nzambe akumisama ngongo mibeli likolo eyokani eyokani mama nsaki eza na maboko na yo lelo saka na maboko na yo eyokani mbote na yo kukua pembo tozomona yango salami na kunzulu salami na kunzulu ezalaka tata nzambe asi abongisa yango sala ya kitoko kukua ta ezalaki moyindo soki ekauki ekomaka
oyo kimpemba penza. Très fufu. Wata obuki boebe bakanango te osali ndenge nini ebebaka nango te ezaka kitoko. Vraiment. Eyokani. Esalaka ndembo makasi. Soki leo okebisa mino okukani. Mino nyonso ekomi pepepe. Voilà, awa tozali na moulin. Tata Nzambe akozalaka pauvre te, Nzambe azali riche, maso mazali na kunzulu. Yango wana tintani ya mazutu butu moi ntango bakobela misala to lamuka. Totala maso mazali kosalema soki carburant ezali te, moyen ya kovivre eza te pamba te awa tozali na kati ya Zamba Kure eza te. Kasi na ba groupe osomona ke kuna fufu pe ezokonikama malamu, minda kuna pe biso pe batu ya machine tokosala. Donc esengo ezali ya mingi wana bongo totalisi na biso na ngambo pona kozonga matondo mingi. Wana tracteur ezali komema mai ekenda kokabola na bachantier nyonso esika depo ezali esika bato bakosala. Donc totala biso moko mosala pe dépense oyo to pe mbongo ekobimaka awa butu moi na baengin oyo kotia carburant déplacement parce que badepo nyonso ezali kaka na badistance. Voilà, miso pe matoi na biso moko ezali témoin tozali komona. Kunzulu en marche, Kunzulu en avant, Kunzulu vision ya tata mokonzi ya bule. Batata ba mama bilenge brandia menga makimbango télévision bino ba bomesana kolanda biso butu moi na banda kona bino tikate boya ba mbote na biso okombo misato ya bule bana tata molimo centre ya Brazzaville pe ya RDC basiliko sanga na bongo awa sika mosusu te na kati ya mboka ya Kunzulu na mbela ya tata mokonzi ya bule oyo abelelaki na bana na ye na tina nini na tina ete to mata ebele pamba te tata mokonzi ya ekolo ya République du Congo, Papa Denis Sassou Nguesso, excellence, Oyo, Aliko ya, donc on est Aliko Mona, Simana Bisonde Aliko Mona, Lolenge Kani Makambo, Ekolekela, Tata Mokonzi, Ekolo Azaliko ya, ko visiter centre agro-pastoral, ya Biso, Baki Bangiste, Esika Wapi Yonanga, Iton Tata Laki Kobelela, Totia Kilomeya, Topesa Ki Maboko, Tosimba Ki Congo, Tosimba Ki Machete, Ndelelo Elonga, ya Biso, Butu Moi, Tokosenga Kanabino, Tango Yozu Sango Kitoko, Nantina Mosute, Natina Tata Simoni Kimbango Kianga ni sala geste ya bolingo, Oyo, Panza Sango, Oyo, Namokili Mumbabaye ba ete, Tata Simoni Kimbango Kianga ni Yende Nzambe, Mokoksi ya Bilaka, Mozalisi ya Likolo Pese, Ngonga, Oyo, Toali Bongo Ko Pesa Ye Maboko, Ndakisana Biso Bapandi Sango, Tote Omboka Kinshasa, To Ye na Oye Sika, Natina Mosute, Natina ya Kopanza Sango, Oyo, centre agro-pastoral, Oyo, Kolesa Mokili Mobimba, Tata Mama ezali kosenga implication ya ngai na okimbangi sende tozali ndakisa biso ndi tokotambusa mokili yangwana tokotika na bino oyebana ko découvrir solo bongo déroulement na visite guidée ya tata mokonzi ya mboka ya République du Congo biso na bino miso pe matoi na biso awa na menga makimbango télévision. C'est parti.
dirigeants bango wana bazali konyata na esengo nyonso mpona koloba ete biso bana ya la grande couronne de dirigeante etikali nsima te toye bongo kozela tata mokonzi ya bule kati ya mboka kunzulu tomoni nande bamboka na biso bango basi bakomelaki biso na ngonga moko boye ya malamu bango wana bazoki deja bisika na bango ya kofanda mpe tomoni bongo mokonzi ya fondation papa Armel Arani ya lutiki kokomela biso sika sikoyo tozali peke na kozwa bisika tozali bongo korapele ete soki programme na biso ya pute esili kolanda esengeli biso tozali bana ya mibeko tokoka kozala na lomenia esengeli tokoka kosimba batelefone na biso tokotanga batelefone na biso discipline ekoka komonana okati na esika oyo ndenge balobaki na biso na ebandeli ete tozali bana ya bolingo mibeko mpe misala na ntango bazali koloba mobeko Alors, disons que nous, en notre qualité du président délégué du collège exécutif européen du Congo, nous sommes d'abord émus, mais nous disons que sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani nous avait prédit en date du 2 juin 2022, quand il a été reçu par le président de la République au palais présidentiel, et ils étaient accordés pour la reprise des travaux de Kunzulu. Et nous en sommes sûrs que cela devait se concrétiser. Et ça s'est fait au mois d'avril, qui est un mois, vous savez que Papa l'a dit en Kamba, fini la récréation, puisque le mois d'avril, c'est le mois le début de l'année pour nous les Kimbanguis. Et voilà Dieu, par sa miséricorde et par sa puissance spirituelle, aujourd'hui, ce qui était impossible s'est rendu possible, puisque nous savons que dans quelques minutes, le président de la République, accompagné du Premier ministre, chef du gouvernement, vont venir ici. Et nous avons la confirmation qu'ils sont déjà à quelques kilomètres à Union Falaise et après ils vont atterrir ici. Alors cela montre, c'est vraiment historique pour l'Église, mais ça nous montre seulement que tout ce que Papa nous dit et tous les programmes spirituels qu'il nous a promis vont se concrétiser, que Dieu ne ment jamais. Et nous avons notre Dieu, nous devons croire à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui est Papa Simon Kimbangu. Je suis très satisfait puisque peut-être vous ne voyez pas. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont en ce moment présents avec nous et l'Esprit de Dieu règne autour de nous. La joie est immense, la concrétisation de ce qui était dit depuis 1921. Alors je dirais que le temps n'est plus au doute puisque on voit bien les signes, on voit bien les actions, on voit bien l'accomplissement des prophéties de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Alors donc je ne peux que leur dire de ne plus les rêver, puisqu'il y a une chanson qui dit les Kamoni nene komonana mais et que les gens que les gens fassent un effort d'abandonner les chemins du désordre, le chemin de la violence, le chemin de l'agressivité et de croire à Papa Simon Kiangani, Dieu le Saint-Esprit. Oui, après une année et demie, aujourd'hui on a quasiment 1500 hectares déjà exploités, dont 750 en cours de récolte
et 450 en cours de semis. Alors ça montre bien que alors, nous devons continuer à travailler. Et comme on dit, ceux qui ne vont pas suivre, il y a ce dont on appelle les bilombés, l'insassi de Passimo Kimbangu. Alors donc ceux-là, ils vont continuer à travailler et tout ce que Dieu avait dit, ça va s'accomplir, puisque Dieu ne ment jamais. Bonjour papa, que représente la visite du chef de l'État? La visite du chef de l'État c'est pour nous une journée de la réussite des efforts fournis pendant une année et demie à Kunzulu. Vous savez, ça a été dit le 13 juillet 1984 par Papa Nyangena Kuntima. Il avait prophétisé l'arrivée du chef de l'État ici à Kunzulu. Et voilà, ça s'est réalisé, ça s'est concrétisé. Ça montre que Papa Simon Kimbangu c'est toujours lui, Papa Nyangena Kuntima. Et on a fait un travail de fond, un travail de volonté, d'amour et de détermination. Et aujourd'hui, le chef de l'État, il vient toucher du doigt à Kunzulu. Papa, directeur de la fondation Papa Simon Kimbangu, comment commercialisez-vous les produits de Kunzulu? Les produits de Kunzulu sont vendus. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas plusieurs points de vente pour les raisons de la logistique. Vous savez, c'est un projet agricole que nous sommes en train d'organiser de jour au lendemain. Alors, aujourd'hui, à Kunzulu, on a comme point de vente ces plateaux de 15 ans. Le riz bio de Kunzulu, maïs bio de Kunzulu, haricots bio de Kunzulu, arachide bio de Kunzulu, manioc bio de Kunzulu sont vendus au plateau de 15 ans. Sauf si vous voulez venir acheter directement ici à Kunzulu. Ça aussi, c'est possible. Cette activité Papa Simon Kimbangu, il a comme priorité la vie des humains. Il est venu sur terre pour sauver les âmes, pour sauver la vie. Alors, on ne voit pas seulement l'argent priorité, nous voyons d'abord la vie des humains. Donc l'agriculture bio déjà, ça vient améliorer, ça vient changer, ça vient donner un coup de pouce dans la vie des humains. Et après, l'argent, ça vient maintenant pour que le projet puisse toujours être un projet continuel. Mais en priorité d'abord, c'est la vie de l'homme, pas seulement notre profit. Allez, pourquoi on a mis l'engrais chimique? C'est l'une des raisons. Il y a l'engrais parce que l'engrais apporte beaucoup de bénéfices. Mais ça détruit l'homme. Ça, c'est la politique de Jésus-Christ de Rome. Que les Romains avaient, s'il faut dire, amené. La Jésus-Christ de Rome, c'est le Jésus-Christ qui est venu avec la lettre C. C veut dire commerce, colonisation et autres. C'est ça Jésus-Christ de Rome. Mais tandis que le vrai Jésus-Christ de Nazareth avait apporté la paix, avait apporté la santé, la tranquillité, la stabilité. Et c'est ce que Papa Simon Kimbangu il demande qu'on fasse. Et c'est pour cela qu'on a réalisé l'agriculture bio à Kunzulu. Les grands industriels, les grands producteurs disent qu'il est quasiment impossible que vous arriviez à produire une grande quantité pour alimenter les marchés. Est-ce que sans engrais chimiques, vous arrivez à produire une grande quantité pour alimenter les marchés? Aujourd'hui à Kunzulu, une année et demie, on a déjà réalisé 1200 hectares sur les 1500 hectares qui représentent notre premier palier. On a, avec les cultures associées, nous sommes à 2010 hectares réalisés parce que nous associons le maïs avec le manioc, le maïs avec le riz, le maïs avec le soja, le maïs avec l'haricot. Ok? Donc ça fait que ceux qui disent que l'agriculture bio n'apporte pas, non, ce sont des menteurs, ce sont des commerçants qui cherchent à gagner plus pour détruire la santé de l'homme. Nous pensons que l'agriculture bio, c'est l'agriculture qu'il faut, c'est même l'agriculture qui a été recommandée, conseillée par Papa Simon Kimbangu en 1921 quand il avait commencé son travail en Kamba. Donc l'agriculture bio, c'est d'abord parce que, imaginez-vous, le consommateur qui consomme ce que vous avez cultivé, quand ce n'est pas bio, mais vous pensez à votre bénéfice, mais en même temps, vous envoyez la personne à l'hôpital. Donc déjà, ce n'est pas bénéfique pour l'homme. Moi, je pense que c'est bénéfique pour l'homme, que l'homme mange quelque chose qui va lui éviter de partir à l'hôpital. Donc, c'est mieux de faire de l'agriculture bio, même si le prix va légèrement être légèrement un peu cher, mais ça va éviter à l'homme de dépenser pour l'hôpital, pour les médicaments et 2 fois pour acheter les cercueils.
lona esi ebandi kobima pe bosi bobandi koteka mais teke les gens sala mandenge. Pour le moment tu sais point de vente parce que il y a mingi te parce qu'on a pas il y a logistique, il y a ba mutuka. Toi na point de vente moko o ezali na plateau de 15. Lors d'abso nyoso ezala riz kwanga nyoso okojwa na plateau de 15. Na plateau de 15 à sur place na centre ya Kunzulu pe ko de na biso pour ba grossiste. Pour les détaillants na plateau de 15. Voilà, ayi internet ba ko na bino na ko ba ba mesala ko na bino e bana tata molimo centre ba ebiete Kunzulu ko na bango ezali likambo ya sika. Alors mais est-ce que je n'ai fort pour lancer na mokolo maneno o tata mokonzi ekolo ya RC akiteli biso awa mpona koya kotala biso kotala misala oyo bana tata simo kibango kiakani basali message fort nini okopesa na mokili mobimba bakimbangiste mpe baafricain bayindo nyonso oyo bazali range na nsima tata mokonzi abo message eza moko message eza moko et papa simo kibango kiangani yende molimo santu mokonzi milimo na biso solution bomoi na biso na 20 ya baiki sabilona oyo ezali bio na 83 ayi abandi misala na 2022 ayi kososa misala pour parler en gros donc elaksi ete nzamba zanzambe bomoi ya solo mokonzi ya mboka aza koya kosala misala oyo ya sali na une année et demie to réaliser 1200 hectares réalisés les cultures associées 2010 hectares ezali miracle to ali ko récolter 3-4 fois riz auto-sémé une fois. Donc on récoltait ma sangou 2 fois, ma soja 2 fois. Et là, miracle extraordinaire. On a ma bouture, on a ma silence, ya kwanga. Ma moulin, 2 mètres. Épaisseur 50. C'est du jamais vu. Vraiment, on a comme été aussi ma gueule comme Moko. On a un thème. On a un dimakate. On a un doute. Papa, c'est moi qui vais me kianga. On lui dit ça. Au moins, il a ça y est confiance, taille la yé, to ko mona on se o esengeli. Abaki na ngai boy. To ko mona on to mona ana Kunzulu. To mona on makona lelo, eza clair, Kunzulu, c'est la main de Dieu, Kunzulu c'est sa force, Kunzulu zali mon nene na yé parce que mais il faut aller ko kanisa pona exportation na yé ailleurs, toi derrière na kati na démarche nango, mais toi ko lukaka pe ba partenaire na Kinshasa ou dans le monde. On va envoyer vers Bisso, on va contrat de partenariat, on va livrer des produits. On va produire ébélé, soja, ébélé, haricots, ébélé. Donc vraiment, c'est pas partenaire, moi, on va signer des contrats, mais dans le tome, dans l'orientation, il y a un mot qu'on dit, on va signer il y a un mokolo, il y a un mokolo projet. Voilà, Balandia Menga Makimbangu, télévision, Bana ya Tata Mokonzi ya Bule. Voilà, tozali kokota na kozali kokoba na kati ya nkembo ambiance ya Kunzulu epai wapi Bana Tata Molimo Soto ndenge bo sili komona na kati na défilé to kobenga kayango défilé de réjouissance ezali kolakisa ete esengo ezali okati ya mitema ya Bana Tata Molimo Soto pamba te mwana okoto saka mbela ya tata na ye pe akoyaka ko répondre iyo nde wana mwana ya mapamboli esengo na biso bandimi ekozalaka ete soki biso tosepeli si papa asepeli nde biso tozwi mapamboli yango wana bomoni délégation ya ndenge na ndenge ezala oyo euti na Kinshasa ezala oyo euti na Nkamba ezala bango moko bandeko ya Brazzaville tomati ebele na Kunzulu totali pasi ya nzela te totali molali ya nzela te totali ba condition tolali ya la belle étoile te au contraire tozwi connexion spirituelle connexion na nature pamba te kotala bilanga ya modèle oyo batatala ba mama yo mona Tata Molimo Soto esika nyonso yo ozwami ozali kaka ya kolala lamuka tango ekoki lamuka luka nzambe na yo kimbangu yaka kopesa ye maboko mpo ye nde azali nzela ya lobiko tokozanga te kotonda bino botondi bino baebokolandaka biso na mokili mobimba bozali na Europe na Amerike na Asia mpe na Océanie nziampu papa simoki mbongo kiangani mokoksi ya bilaka asili kobenga ngai na yo tika ete asopa mapamboli likolo ya mapamboli na yoyo kozwaka sango na ye okaboli yango na mokili mobimba opanzi yango po ete kwa kosesolisa baye oyo bazali ya kolala éveil de la conscience africaine yango wana ezali koleka epi na yoyo mpe osuta ya kotia j'aime osuta ya kotika commentaire po pesa biso baye oyo tokotambolaka tokokotaka tokochasse ba image tokorepondaka iyo
na etinda ya tata mokonzi ya bule tokoka kozanga biso bonso lipamboli wana te ndene yango tozali kokoba toakaka na kozela tata mokonzi ya ekolo awa na mboka RC na kati ya mabele ya Kunzulu esika wapi profesi ya papa diangenda Kuntima Joseph esiliko kokisama esengo ya makasi biso na bino totika la branche poto zanga ata eloko moko te papa oye mudia tata tosito kufa deja matondo mingi agro-pastoral pour accomplir le sein de papa Simon Kimbambo Kiangami. Voilà maman de Flore, nous remettons le micro pour... que ça conclut donc Papa Diangena Kuntima Joseph avait prédit ce que Papa Simon Kimbangu a renouvelé. Nous avons donc vu l'atterrissage du premier hélico Kunzulu. Nous allons donc voir à 12h30 minutes qui de surprise va descendre de cet hélico. Quel est cet honorable qui a aujourd'hui enfoulé le sol de Kunzulu? Papa
l'ONU, cet événement qui est en train de se passer là, de l'hélico du président de la République, le bâtisseur infatigable, le chef de l'État, le bâtisseur Papa Denis Sassou Nguesso, qui donc est en train de descendre son hélicoptère. C'est tellement très élégant de vivre le prophétie de Papa Daniel Kounchima aujourd'hui en train de se réaliser. La promesse de Papa Simon Kimba le chef spirituel et représentant légal en train de se présenter en face de l'ancien, nous sommes en train de vivre cela. Donc maman Miflore, voilà. Faites attention. Gardons la distance, n'avancez pas. Pas quand on parle. Monsieur, on ne parle de on t'empêche pas de garder la limite du vent. Nous sommes la présence de ce qu'on fait. Ok, bon. Maintenant, c'est instruction sur le vent. Il y a le vent. S'il vous plaît. C'est bon, c'est bon.
rate pas l'image. Ne rate pas l'image. Attention. Ratez l'image de En tout cas, ne bougez pas. Attention, papa, Ne restez pas devant, ne restez pas devant. On peut reculer, s'il vous plaît. Reculez, doucement, doucement là. Vous pouvez reculer? Est-ce que vous pouvez reculer? Reculer du mètre. Ah, Bertrand, quittez devant, quittez devant. Ah, Bertrand. Quittez devant, quittez devant. Oui. Attention. Oui, deux. Le soja, la spéculation associée. Les patons. On fait le manioc avec le soja. C'est les graines, seulement je mets. Attention. Ici. 3 seulement. Oui, laissez les patons. Mais 3 c'est pas beaucoup. Oui, mais justement. Sinon, il y aura concurrence alimentaire. Voilà. Là aussi. Non, là c'est la. Là c'est. Attention. C'est bon, la bouture. On acclame. Oh là là. On a plusieurs fournisseurs. Photographe. C'est belle. Oh là là. C'est belle. Quittez pas. Nous avons aussi Il en a besoin. Il n'en a pas assez. Il achète aussi. Oui. Le président là-bas. Et c'est bien. Ce que nous avons ici, on a 98 000 hectares, mais on a quelques matériels, parce que les ressources humaines ici, nous comptons 500 qui sont sur place, et nous avons les Kimanguis qui font des rotations. Ils viennent ici. En fait, c'est vraiment prometteur. Parce que ça roulait de prophéties, et ce qui fait le lien, et que nous disons les Kimanguis, c'est que cette prophétie se réalise au même moment que le président a la même vision de la terre. Sinon, en 1983, elle va gagner. Donc c'est pour ça que nous, on essaie de suivre et nous en sommes sûrs que le président va avoir impulsion dans la dirigeants. Nous avons vu ici de grandes productions de riz, de manioc, de soja, d'arachide. Je crois avoir parlé de manioc, de maïs, grande production. Et je voudrais donc féliciter les producteurs et leurs dirigeants et dire que c'est un bel exemple qu'une communauté donne à l'ensemble du pays. Communauté religieuse. Et merci d'avoir ainsi répondu à l'appel du président qui a, depuis les années 80 du siècle passé, a déjà dit qu'un peuple qui ne produit pas ce qu'il mange n'est pas un peuple libre. Et nous devons être un peuple libre. Et donc produire ce que nous consommons. La communauté de Kimbangi est en train de donner au Congo et peut-être aussi au reste du monde un bel exemple l'action d'une communauté. Et parce qu'il y a aussi la vision. Et je dois vous encourager. Bon, Kunzulu peut attendre du gouvernement la solution au problème
prioritaires qui ont été posées. D'abord, il fallait relier par le téléphone Kunzulu au reste du pays. Je crois que le gouvernement a tout mis en œuvre pour implanter une antenne. Et je crois que vous communiquez maintenant avec le reste du pays. Le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour améliorer l'état de la route qui relie Kunzulu à Odziba, je crois, Odziba, une 60aine de kilomètres. Et le Premier ministre est là, et avec son ministre de l'entretien routier, ils sont à pied d'œuvre pour désenclaver. C'est un bassin de production ici, Kunzulu. Et donc ce bassin de production doit être désenclavé, doit être relié à la route nationale numéro 2. Et puisque il y a activité, il y a des populations, certainement se posant naturellement des problèmes de santé, le gouvernement ne peut pas être indifférent. Et il y a des enfants ici, vous avez des enfants qui doivent aussi aller à l'école. Le gouvernement ne peut pas être indifférent devant des questions d'éducation. Et donc, et peut-être aussi, pourquoi pas penser à vous relier au réseau national d'électricité, parce que vous parlez d'agro-industrie, mais il n'y aura pas véritablement d'agro-industrie s'il n'y a pas l'énergie. Et donc, voilà, toutes ces réflexions sont sur la table du gouvernement. Et ce n'est pas des promesses électoralistes ou électorales, non? On n'est pas en campagne électorale. Donc, et ce que je dis là, c'est ce que je pense véritablement, le Premier ministre aussi, le gouvernement, et nous allons appuyer dans cet esprit tous vos efforts ici. Et je voudrais encore vous féliciter pour le travail qui est fait. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Malgré la pluie, finalement, on a plu. Merci. Il ne faut pas lâcher un peu. Patrick. Poli, hein? Bien, complètement maintenant. Ah, c'est beau. Ah là là là, pour la même pareil. Ah, oui. Ah, papa, nyonso bapapa balongo na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko misala keke nyonso kombo na yo ekoyemama na biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota balobaka makambo mingi ya babepo na biso bato moyindo kasi ntango ekoya bakosepela na biso kaka 100 ans ekobota makambo enene